Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu, nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zumel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko, lelo tokolobela bino ba makambo ebele oyo ba auditeur na biso pe na bato mosusu oyo ya kote ya opposition basilaki kokoma pe basilaki koyebisa biso na niveau ya ba telefone. Lelo ezali mokolo malamu po ete tobongisi mpona kopesa biyano na bandeko wana nyonso. Me yambote tokota na kati na emission na bino, na emission na biso bandeko, kaka bobo mesano ndenge tomesana kopesa bino basango. Tokolekisa image ya héros national oyo azalaki vraiment lobeleli ya peuple, oyo azalaki moto oyo ayebaki sens ya démocratie, oyo moto azalaki ete ayebaki pe souci ya peuple. Tokolekisa image na ye po ete lokola histoire ya solo esalaka bambula na bambula, ba congolais batikalaka koyeba yango te. Ba congolais bayebisaka bango ba makambo ndenge mosusu, mais lokola vérité ekomi likolo ya mesa ebongi malamu tolekisaka ba image ya héros national po ete bana na biso babotami bayeba histoire ya solo. Okoki kolakisa bana ya Congo histoire ya lokuta te etanke bato bazali kolakisa ba congolais histoire ya mboka bango moko bazali bato ba participer na ba crime ndenge na ndenge pe bazali na makila na maboko. Lelo soki olobi ete otombola mongongo mpona koyebisa na bato tala histoire ya solo yango oyo tango ezali kotombe na kombo ya bato oyo bazali komibenga ba démocrate wana oyoki bato na ye balobi ete wana ezalaki le passé tobosana. Me bandeko pona nini bato balingi kaka kosala allusion soki bamoni ete likambo oyo ezali lokola danger pona mboka na biso na moto oyo bango bazali kolinga etombe epai na ye oliba tire leson bango balobi ete wana ezali le passé tobosana. Me mokolo nini bino pe bokoloba ete makambo ya ba femme oyo ba mort oyo baboma bango kote ya este ezali le passé tobosana, wana nde ezalaka le passé te mpona bino. Mais soki mpe totali tango botelemelaka likambo ya bafemme violée tomonaka bino mpe esika moko te bosala collecte ya makasi mpona kopesa te na ONG moko bakende kopesa bafemme violée. Bokoma kaka nde koutilize kombo ya bamama wana boza meme na bacourage oyo ndenge balobaka miso makasi ndoki te. Bokoma meme kolia bambongo na kombo ya bafemme violée bandeko. Okomona bamosusu na basite internet na bango batia meme bafoto ya bafemme wana. Okomona bafoto mosusu soki bazwaka yango wapi okomona mama mosusu bolumbu batie foto na ye pe batie numero na bango ya compte na se bambongo ezali kokota. Me boni tu na sikoyo
bambongo wana nyonso to bazali kozwa batindaka yango wapi bandeko po ete mokolo moko te toyoki ete bato oyo balelaka mpona bafemme viole basali ate eloko moko ya monene mpona bamama wana ata bakisi ya pamba. Bomoni teke bozali komilukela kaka balibabe bino moko mpona bino ezali esengo boza komona ete situation oyo eumela po ete bino bolukaka ndenge nini ya koankese bambongo kozwa bakombo kozwa bambongo na kombo ya bafemme viole me bozali kosala mpe eloko te. Soki ozali koutilize kombo ya moto ozali kolia mbongo na kombo ya moto wana me ndeko salela quand même ata moto yango quelque chose. Bino jamais bosalaka quelque chose mpona bafemme viole mais bokoma koutilize bakombo na bango ekomi lokola arme na bino lokola bakanga makambo ya bashek lokola bamondele akanga batu ebele esika bobandaki kozwa moyen ya koluka koyiba bambongo boza komona lisusu te bomoni siko nzela ya kolekela botombola kaka mongongo na kombo ya bafemme viole po wana boyebi ndenge nini bozali kobenda bakongole bambongo bandeko. Lelo oyo bandeko babolingo tozali na makambo mingi oyo tokoyebisa bino me na ntango oyo na kosenga na papa Botamba atiela biso image totala ndenge nini bato oyo bazali komibenga bango nde bademokrate ke bango nde bakoki kosala quelque chose na mboka na biso me ndeko nazali koloba ya solo moto moko te akoki kosala eloko ya monene na mboka na biso tanke azali na makila ya héros national na maboko. Bandeko yango na bomonaki ete pendant 32 ans Mobutu na Tshisekedi bandongwani basali pe esika moko esimbi te baye kokabwana kaka makambo ezaka kosimba te mpona nini bazalaki na makila ya héros national na maboko. Yango na baoyo balobaka ete Tshisekedi soki azwi mboka tokozwa changement wana eza bandoto ya baba tanke azali na makila ya héros national na maboko boyebaka ete makila ya héros national ekobanda koambrouye kaka ye ezala ta batikeli ye Kongo balobi Kongo yango okamba akobanda kaka kotatabana. Yango wana bandeko ezali basigne ndenge bomonaki ete boza koloba ete Tshisekedi akoyela biso changement. Tshisekedi boye kaka bino bato bozalaki koloba ete Tshisekedi akoyela bino changement abeti bino mbata ya miso akomi kokende kozwela bino bakengo adondo akomi kokende kozwela bino bakamere po aloba nini basangana alors que ye ayebi ete ntango balobaka ete bakombata bato ya mayele mosusu bazali mpona nini akoki kosala consultation na bato wana mayele te. Omoni esika sopaki bule ekolakisa ete meme na Kongo kuna ye moko ayebi ete peuple penza 100% bazali na bango nsima na ete yango namonaki ete akomi koluka poa ya bavital kamere moto bobengaki rwandais ya bakengo badondo moto bobengaki rwandais. Omoni teke ezali soni mingi yango na omoni ete bandeko soki bozali koremarke ces derniers temps bakombata mingi bavandi silence balingi penza koporte lisusu makasi nyonso tute na makambo ya Tshisekedi baye komona ete baventure ezali ya trop. Me bandeko bokomona bato moto na moto kotombola mongongo mokolo ba election koleka tango Joseph Kabila akozwa bokonzi tango ekozala ete makambo ekomi kotambola bokomona sikoyo ndenge bato bakobanda koloba ba verite na bango sikoyo bazali nanu kobomba mpona nini na ide na bango bayebi ete totika ye nanu ntango mosusu ye mutu akolukela biso nzela tokende na ndenge ya Tunisie na ndenge ya Egypte na ndenge me bozali kobosa na ete ntango tolobaka ete Joseph Kabila na arme na ye bazali basi te o bino bokoyaka na Congo bokoti pe botabataba bongulungulu me boyebaka ete kuna pe bazali mieux préparé. Papa Botamba tshela biso babilili totala ndenge nini bato oyo bazali koloba ete bango nde bakosala quelque chose bango nde badémocrate mpo na mboka na biso mais bango kaka nde moto baboma démocratie depuis mokolo batekaka motu ya héros national. Ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Bandiko babolingo bino moko bozali komona
na babilili oyo ndenge tozwaki likanisi ya kobanda kotiela bino mikolo nyonso po ete lokola histoire evandaka mingi na se ya mabele babombaka yango, tolingi ete bana na biso bazali kokola bakola kaka na kozanga koyeba ya histoire ya mboka na biso te. Ebongi malamu ete bayeba ete tozalaka pe na héros national moko oyo abundaka mpo na mboka, oyo abundaka na bosolo mpo na peuple. Kombo na ye ezalaka Patrice Emery Lumumba. Oyo lelo bato mosusu bazali koloba ete bango nde bazali ba démocrate, mais kaka bato bazali kobelela lelo bango bazali ba démocrate, kaka bango nde moto batekaki mutu ya héros national wana. Yango na omoni ete mboka na biso depuis mokolo oyo batekaka motu ya Patrice Emery Lumumba, mboka na biso makambo nyonso ezalaki ya kolala. Soki bino moko botali meme na moma o ba Belge batikelaka Mobutu mboka na maboko na ba Tshisekedi, na tango wana bazalaki koloba ete Kinshasa poto moyindo, mboka nini bazalaki kobanga biso ba Congolais à l'époque ba Zaïrois? Banani bazalaki kobanga biso te, mondela atikaki nyonso. Mais po mona ndenge tozali koloba moto nyonso ozali na makila ya Patrice Emery Lumumba na maboko. Ata bapesi ye Congo, ata bapesi batondisi banque na ba million balobi kamba Congo, akozonga kaka a zero. Yango na boye komona tango Joseph Kabila ye kokamba Congo lokola ye azalaki na makila ya Patrice Emery Lumumba na maboko te. Bomoni ba makambo na ye nyonso aza kosala, ba pepe bafungolele mitema pe bampaka ya mboka bafungolele motema, tala makambo nyonso ndenge ezali kokende vers. Oyo lelo ndenge bozali komona bato mosusu bakomaki koloba ete mboka na biso etonda ba diamant, etonda ba or, eloko boye kosala mate, eloko boye kosala mate, me bandeko soko tali bato yango okomona kaka ezali kaka bato oyo bango nde moto badirijaka mboka na biso pendant 32 ans. Lelo bakomi ba conseiller awa na poto wana nyonso tu baye kokutana na ba surprise oyo bandimaka te. Yango ete tozali koloba bandeko ba bolingo, il faut koyeba yango oyo adefendaka peuple na ndenge ya miso na miso, zolo na zolo, oyo bato nyonso bavandi bazali komona aza koloba na bamindele no na esika ya wi, mokili ezali komona esika ya wi aza koloba na bamindele no, mokili ezali komona pe oyo azalaki koyebisa ba peuple, bazalaki koyebisa mindele vérité ke pona peuple congolais il faut kopesa bango liberté na bango makambo ndenge na ndenge. Wana nda azalaki vraiment lobeleli ya peuple. Yango wana bandeko ba bolingo bomonaki po ete bato mingi batiaka penza attention te. Botala tango bazalaki komenase héros national kobeta ye na likolo ya motuka, tango Tshisekedi na Mobutu batelemaki baza kotala ekomaki na moma moko bandeko. Botala film o malamu bokomona ete esika héros national abalolaki elongi pe atalaki Mobutu na Tshisekedi, alobaki mingi, misu na ye elobaki mingi. Botala yango malamu bomoni esika oyo, esika balolaki elongi pe atali bolanda tokotika 1 minute de silence, bolanda miso wana elobaki mingi pona Tshisekedi pe elobaki mingi pona Mobutu. Bolanda bandeko. Bandeko, na banzi ete bino moko bouti komona ndenge nini miso wana oyo héros national atalaki Mobutu pe atalaki na Etienne Tshisekedi elobaki mingi. Oyebi bandeko, etaleli mosusu ata moto abimisi maloba te, mais soki atali yo kaka o comprendre ete moto alobi mingi. Je suis sûr héros national alobaki ete ndenge bosali ngai lelo boyebaka ete ndenge pe bakosala bino na mikolo ekoya. Bomoni Mobutu ndenge esukelaki ye, banani bakimisaki ye mwa bana ya mike bakadogo. Oyo Mobutu tango akomaki na Maroc bandeko, tango mokolo balobi mokolo liboso Mobutu tango atalaki amoni bakadogo, Mobutu alela. Ayebi
bongisi mbala moko bobila da wapi mais wapi banjimbi na tango yo bano bazalaki kokota wapi babara moto donc bomoni ndenge basali ngai Mobutu andimaki te. Que ce pouvoir suprême, Mobutu se l'accordera 6 jours plus tard, quand il destituera le Premier ministre Évariste Kimba et le président de la République, Joseph Kasavubu. 6 mois après son coup d'État, Mobutu dénonce un pseudo-complot dirigé contre sa personne. L'ex-premier ministre Évariste Kimba et 3 autres anciens ministres sont tombés dans un piège fomenté par le président Mobutu lui-même. Ils sont accusés de haute trahison et condamnés à la peine capitale. En cette Pentecôte de 1966, sur la place de l'actuel stade des Martyrs, un monde fou, ameuté par la propagande officielle, assiste au spectacle macabre de la pendaison publique de ces 4 anciens ministres condamnés pour complot contre les institutions. Il faut dire que le service de propagande a bien mis au point ce show lugubre. Procession des condamnés vers la potence, cagoule sur leur visage, dernière prière, prononcé de la sentence, coup de clairon et le geste fatal du bourreau. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Puis-je vous demander tout d'abord comment le gouvernement a appris l'identité des conjurés et s'il y a d'autres personnalités impliquées dans ce complot? L'identité des conjurés, au moins des 4 qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et les autres, il y en aura bien d'abord le fait qu'ils ont été dénoncés par les pendus. Et ceux qui sont dénoncés sont en train de dénoncer encore d'autres. Y en a-t-il beaucoup? Bon, on ne sait pas encore parce que justement on est en train de poursuivre l'instruction. Et puis je vous demander quelles sont les preuves qui ont été apportées au tribunal militaire d'exception qui a statué sur leur cas. En ce matière, il y a les preuves les plus évidentes, c'est les aveux faits par les intéressés eux-mêmes, lors de l'instruction qui a bien longtemps précédé la comparution devant le tribunal spécial. Puis-je vous demander quels sont les faits particuliers qui ont motivé la sévérité du tribunal d'exception? D'abord, c'est une question évidemment qu'on aurait pu poser au tribunal, parce que moi je ne suis pas du tribunal. Vous savez que dans ce domaine-là, le tribunal est toujours indépendant, très indépendant même. Mais il y a l'opinion surtout. Vous savez que l'opinion était très émue, l'opinion congolaise, au moment où le pays est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique, des connivences avec même les intéressés. Ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que le pays était très ému, très affecté par les coups. Et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment, ils ont été influencés par la même. Et puis je vous demandais, ensuite logique, quels sont les faits qui ont empêché l'application de la grâce présidentielle? Je crois que c'est exactement la même gravité à laquelle le gouvernement congolais a en tête, n'est-ce pas, avec en tête son président de la République, attaché au fait, à l'infraction commise par les intéressés. Mais surtout, ce qui est plus grave, c'est la connivence avec les milieux de haute finance étrangères pour renverser le régime. Ces mêmes milieux de haute finance étrangères que nous combattons pour les intérêts supérieurs de la nation. C'est surtout cette complicité, n'est-ce pas, avec les milieux étrangers intéressés à l'économie du pays. Mais cette complicité, vous la supposez ou vous en avez des preuves? On a des preuves, on l'a souvent déclaré. Ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire d'ambassade de Belgique, qui est plus intéressé dans l'affaire, a été expulsé du pays. Pourquoi cette exécution a-t-elle été publique? Ça s'explique surtout par la raison fondamentale même d'une action pénale. L'action pénale ne doit pas être toujours répressive, mais elle doit aussi être préventive. Éducative. Il faut qu'on prévienne, éducative, oui, préventive aussi, qu'on prévienne tous ceux qui, non seulement étaient dans les coups, mais tous ceux qui aussi attendaient leur tour pour y passer, pour qu'ils puissent voir avec quelle sévérité on finit ces genres d'infractions. On punit ces genres d'infractions. Lelo makambo pe tozali komona. Oh lelo bato bazali kolobo Tshisekedi bo makambo nyesu Tshisekedi aza komona lelo azali ko payer. Azali ko payer bandeko. Bandeko, boyebi tango bango batekaki motu ya héros national. Ti to koma lelo. Omoni te keze loko
eloko moko esali bambule mais soki pona ba Tshisekedi ndenge to komi na etat lelo ndenge ba makambo ba komona bazomona likambo basalaki Lumumba ezalaki kaka lokola lobi bazo comprendre lisusu te ke ezalaki te esali bambule ebele pona bango bazomona ngo ndire kaka nete elekaki lobi nani andimaki ata Tshisekedi ye moko place azalaka andimaki te kaka kokoma na etat po ndenge akomi lelo bapression nyonso to aza kosibir bamakambo nyonso aza kovivre na ndenge peuple mosusu bazali kotelemela ye azali kofuta makambo oyo nyonso basalaki héros national ndeko komi kosa te me boyebaka ete bandeko tozali koyebisa bino ya solo ndenge Joseph Kabila azali na makila ya héros national na maboko te yango na bomonaka makambo na ye azali kosala na mboka Kongo nyonso ezali kokende pepele bandeko bato mosusu bino bozali komona soki baye bazali kokritike 5 chantier asali nini akutaki kaka boulevard abongisi kaka banzela agrandir yango akutaki boulevard akutaki nzela mais oui ezali malamu akutaki boulevard akutaki nzela ya Bakongo akutaki nzela ya Bandundu ndenge bozali koloba mais sikoyo nzela yango oyo bino bozali koloba akutaki yango na baeta nini na baeta nini bandeko oyo lelo soki bato bazali koloba mpona baevre oyo Joseph Kabila azali kosala bato balobi ete ate asali eloko te akutaki banzela na mena eta nini bandeko ebongi malamu botalaka na babilili bomona eta oyo akutelaki yango ndeko nde na baeta ya boye oyo bakoloba ete tozalaki na mboka to tozalaki na kati ya village oyo lelo mpenza bamobutiste lelo mpe bazali koloba eske ye Tshisekedi tango wana tango azalaki kosala na Mobutu tango banzela ezalaki ya kobeba mpona nini alakisaki teke azali un vrai démocrate azali moto alingi mboka mingi mpona nini asalaki ete eloko moko te oyo lelo etikali elembo toyeba ete Tshisekedi nde moto asalaki ata nzela boye Tshisekedi asalaki boye atiki eloko te meme na village na ye atiki eloko te to ndima ye kaka mpo azali koporte kombo ya Tshisekedi kombo oyo mpe ezali komemela biso rien kaka basysteme ya kosiniaka po ete bapendre bato kaka basysteme ya kosalaka bato mabe non bandeko ba bolingo ifo boyebaka yango ete histoire ekotikala kaka histoire balinga kochange histoire te na masolo na bango oyo ezali mpona koluka kaka kopesa mwa intérêt na mwa groupe ya bato moko boye yango na tozali koloba bandeko ba bolingo boyebaka yango jusqu'à présent makila ya héros national na kati ya mboka na biso ezali koloba nakoyebisa bino ya solo bandeko ata bato mosusu bakondima yango te boyebaka yango ete image oyo radio Jumel 1000 ezali kotia tango Tshisekedi amonaka yango esika azalaka bandeko mai ya miso ekitaka ye andimaka te po ye kotala depuis baboma Lumumba andimaka teke ina lelo yaza komona ndike likambo ngo esalamaki kaka lobi po aza kondima teke bapase 40 ans mobimba soki ba 40 ans soki mpe ba 43 ans depuis bateka motu ya Lumumba tina ndenge bakomi lelo po ete na ntango wana bazalaki na bisengo na ntango wana bayebaki kaka ete tosi tosali me bayebaka teke bakokoma mpe na bamoma ya suka yango ete bandeko il faut boyebaka yango moto moko akosa bino te po ete lokuta ekomi mingi na kati na mboka na biso et puis tala likambo oyo toutaki kolobela bino ya oyo ndenge nini baye kosala bamontage ngwanda asali bamontage na ye mpona koloba ete papa na Joseph Kabila yende Hippolyte Kanambe oyo azwi photo ya monsieur oyo azalaki ex-colonel Kasongo Martin ministre de l'information à l'époque ya gouvernement ya gouvernement ya tango ya époque coloniale nde sikoyo
yende sikoyo ye azwi photo na ye pona kolakisa bato pe koloba ete botala papa na Joseph Kabila ezalaki yeyo Hippolyte Kanambe. Alors bandeko babolingo, tala sikoyo lelo ye moko kolo likambo intéressé oyo ngwanda kendeki kozwa photo na ye kozwa pona kosala kaka ba montage ndenge ba mesana ayebaki teke ba archive ezali un jour ekoloba lelo oyo nayebi teke ngwanda penza soki akokoka kotala peuple congolais na miso na ba radio na ye oyo bazalaki kosala ba publicité mpona ye botala papa na nani na Hippolyte Kanambe radio buka lokuta oyo bana na ye oyo bazalaka kuna bavandaka kuna mpona kopesa bato basanga lokuta koyiba bato bambongo na nzela ya banimero ya konte na kombo ya radio yango na tozali koyebisa bino bandeko il faut kosalaka attention ngwanda andimaki teke un jour photo wana ekoloba bandeko na koyebisa bino ete radio Zumel mili tango bato mosusu balobaka ete bolanda radio wana te po ete ezali te bandeko soki omoni moto azali koloba bolanda radio wana te asi abangi ayebi ete vérité lokola ezali kobima makasi kotoyo soki bozali kokontinue kolanda bokodécouvrir bamakambo ebele bandeko boyebi lisusu po tolakisa bino ete baopposant congolais na biso olie balakisa biso politiki ya kitoko mboka ekende liboso me bilembo na bango bazali kolakisa biso ezali kolakisa ete bakotikala kosala pe eloko moko ya malonga na mboka na biso te mpona nini parce que bomoni ntango Armand Tungulu akufaki mpo omona ete bandeko soki mwasi Armand Tungulu azalaka mayele alingaki aloba ete bato oyo bakomi kosakana na kombo ya mobali na ngai pe kosakana na nzoto ya mobali na ngai me mwasi Armand Tungulu lokola azali kaka na entouré ya bato moko bazali kopesa ye bamaloba oyo bazali kotia kaka te cerveau na ye ezala bourdonne esika moko donc cerveau na ye ezwa makanisi ya komona mosika te yango na omoni ete mwasi wana mpe kaka azali enferme esika moko aza komona makambo mingi te soki mwasi wana azalaki mayele mokolo oyo ngwanda basalaki montage na bato na ye oyo bamulopo banani basali montage mpona koloba ete corps ya Armand Tungulu 3 mois après mokolo balingaki bakende kodisparaître yango bandeko otali na bamontage yango basali bandeko lokola basalaka likambo na ndenge ya lombangu bayebaka teke ntango bango bazali kosala likambo baspécialiste bakozala oyo bakoétudie bake kosala bamontage bandeko bakangisi banzoto na nzoto ya plastique oyo tolakisaka bino bandeko oyo mpe ndenge tolakisaka bino bandeko balobi yo botala nzoto ya Armand Tungulu 3 mois après ezalaki na salle de mort sikoyo balingaki bakende kokunda yango na moto na biso akotaki akangi yango photo na Kinshweki me bandeko eloko ekamwisaki biso bato balobaki ete ezalaki nzoto ya Armand Tungulu bakamwisaki biso makasi mpona nini yo si omona nzoto esali 3 mois na salle de mort tango babimisi yango na makila ondire moto ayuti kokufa kaka na quelques minutes yango ete babiloko wana nyonso tolakisaki na bapeuple congolais mpe bato ebele bafungwamaki mpe bakomprenaki mpe soki botali malamu depuis ntango tolobelaki likambo wana elekaki mikolo ebele te mbala moko bafaire disparaître bafoto yango na bisika batiakitiaki na internet mpona koloba ete baye komona ete tofungoli bapeuple mwa eloko moko bandeko babolingo sikoyo lisusu na likambo ya Martin Kasongo oyo bango balobaki yo Hippolyte Kanambe papa na Joseph Kabila botalaka lokola deja tosi topesi vérité bokomona photo wana kala te bakobanda kolimwisa yango po ete lokola ye moko intéressé colonel ex-colonel Kasongo Martin ye moko lokola alobi kombo na ye epesi sikoyo confusion
na bafoto babanaki kotia bakomaki botala papa na Joseph Kabila Hippolyte Kanambe bandeko ezali soni pe mawa na yebi te ngwanda penza soki azali moto oyo bon lokola azali na yekaka moto azali moyibi ya kala escroc ya kala ye azali na ye na soni te mais soki penza azali moto a raisonnaka na yebi te soki akoki kotala penza peuple congolais lisusu na miso boye pe aloba mais ayebaka ete mikolo oyo bazali kotalela ye malamu esika azali makambo nyonso azali kosala ngwanda ebosana te ayebaka ete baza na ye malamu baza na ye mayele mais akozala surpris akontinue kaka babiloko na ye azali kosala akozala surpris mpe akokamwa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais tozali tango nyonso tu koyebisa na bino ete oyo ezali moment oyo moto nyonso tu il faut afungwama azala éveillé. Jamais bakoki kobanda kokosa biso kaka pona koloba ete tala bato bakoki kobongisa mboka alors que bato wana nde mutu basalaka kutu na kati na mboka bageraka bamakambo ebele na mboka mais tomona pe eloko ya malonga te mais lelo oyo lokola bazalaki bankoi bazwi kaka baposo ya bameme babakisi likolo ya bilongi na bango mpona kolinga komanipule bapeuple bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko tolobaka yango mpe ntango nyonso bokeba na bato oyo bayaka liboso ya bakamera komona bazali kosala baexpose na bango koloba n'importe quoi kokritike kaka misala ya président de la république asali eloko te ya boyeboye mais ntango kotala bato wana bandeko okomona pe batikala pe kosala eloko te na mboka meme pe na bato oyo bazali kodiskite mosusu okomona ete bazali kaka bato moko oke basalaka na ntango ya gouvernement ya Mobutu mais basalaka pe rien lelo oyo nde bakomi komona baerreur ezali lokola bazalaka bajoueur bango nyonso na kati ya terrain baza kofute public eza koganga baza kofute sikoyo ntango babimisi bango bakoti bamisusu ale nde bakomi komona nde baerreur ya bamisusu mais babosani ete bango bafutaki grave bandeko babolingo nakoyebisa bino boye oyebi eloko ezali korenie na opposant congolais na biso nde lokuta nde ezali korenie bandeko nakoyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango malamu Tshisekedi azali kolinga kozwa bakongolais neti bana mike azali kokanisa ete bakongolais ya lelo bazali bakongolais oyo ya ntango ya ex Zaire bandeko oyebi ete ntango Tshisekedi balakisaki babilili na ye kuna na Afrique du Sud aza koprécise pe bien naza na avion na hélicoptère bandeko soki Tshisekedi aza penza un homme sérieux akolinga azala meme na mwa respect mpona bapeuple na biloko aza koloba alobi naza na avion DC3 na hélicoptère me bandeko ntango Tshisekedi alobaka boye ayebaka te ke ezali na palmarès mobimba oyo ezali suivi to ezali na esika oyo ezala bato baluwaka bavion soki oluwe avion eke avion wana ekocircule na espace baenregistraka yango quelque part po ete na numero ya avion wana po ete bapays nyonso tu oyo esika yo kocircule ntango ozoleka na baespace ya bato nyonso batuni bino banani bopesi sini ya batali na nini na bango bayebi ke bon oui avion oyo ezalaki frete mokolo bo bayebi babi bon bato oyo bazali banguna te bazali barekoni avion bino bokanisaka kaka ntango avion etambolaka na likolo bino bokanisi ntango esirkulaka baespace ya bamboka mosusu bino bokanisi elekaka kaka boye ndenge contrôle ezalaka ye na mutuka olingi okota na Suisse mbila bakontrole yo okoti na Suisse okei obimi na Suisse olingo kota te na ubia okota na Italie bambila bakontrole yo ndenge pe avion na likolo ezalaka bandeko soki avion eza kokende na likolo ntango eza kokota na espace soit ya bafrançais bapesi déjà signal na tour de contrôle
oyo etali makambo ya système ya aérienne bapesi signal bayebi déjà que avion boye ezo dépasser espace ciel na biso po ekende na mboka boye donc bayebi na numéro avion wana bazali au courant na yango. Alors Tshisekedi jamais ye akoki koloba ete aloué avion ke azali na avion na hélicoptère alors que tango basali ba recherche avion Tshisekedi azali koloba ya 203 oyo asali oyo alouaki bandeko baluki na palmarès et ceux qui azalaki pona ko bien bisa côté on a te pote ezali likambo moko ezali secret pour le kola ba bisi biso to passer message to ko passer yango mais to ko yebisa bino boyi bandeko baluki na ba palmarès po ba mona et sika nini avion o Tshisekedi alouaki o ezali enregistré ok ndenge ezali wana tango kolokwa na Afrique du Sud batali ba pays oyo il faut avion wana est traversé pour que ndeti na Congo na ba espace pour que tango ba signalaka ngo ba pays wana il faut ezala déjà enregistré ngo mokolo avion wana ezo pumbezo kende tango bazo kota na ba espace ya bato mosusu tango bazo tuna avion nini ba pesi numéro matricule ya avion ba pesi na nini ba yebi déjà oui avion oyo boye omoni ndenge ezalaka po mingi bozukanisaka kaka avion ndenge etambulaka soki epungu eke non bakontrolaka yango na espace ya bato nyonso ntango elekaka ezalaka bien contrôlé mais baye kotala eke sikoyo Tshisekedi ezolobaka aza na avion mais ezali enregistré nulle part bandeko boyebi soki totikali na mikolo boni mpo na baélection ye alobi aza na avion mais ezali enregistré nulle part oyo ezolakisa avion ke Tshisekedi balouaki avion ezali la disposition na ye na hélicoptère ezali enregistré nulle part bandeko makambo tozoyebisa bino ezali vrai et puis po ete toyebisa bino eke bokondimela mpe biso bozela ti Tshisekedi ekokende na Congo bokomona jamais avion wana avion ya maloba bokotikala komona yango te ata hélicoptère wana et puis yango momoni ete lokola bazali bato moko bafaussaire bandaki déjà ko préparer bato mpona koloba ete bapekisi président akita na avion na ye na Congo bapekisi or ezalaki makambo ya lokuta wana nyonso baza kopréparer mpona nini baloba ete avion wana etikalaki kuna na Afrique du Sud mpo nini bakonzi ya Congo nde mutu bapekisaki ke Tshisekedi akita bandeko baza kosala babiloko moko neti bana mike baza koyeba teke peuple congolais sa fungwami bango bazokanisa kaka peuple congolais ezalaka bakosi likambo peuple congolais avandi kaka zwi abeti maboko non Tshisekedi ndenge azali wana eza na ndeko moko alobi ete non bino boza kose moke na Tshisekedi mpo nini po ete azali malabi ndeko baza kose moke na ete mais mabe ezali na bino ekomi tabu soki Tshisekedi akoti hôpital mpona koyebisa bapeuple ke non état de santé ya président eza mikolo oyo na bese aza na hôpital banini est-ce que komi tabu donc bolingi kobimisa Tshisekedi comme un homme spécial kobela abelaka te eloko moko ezalaka te donc makambo nyonso bien mbala ya liboso na mona yango kaka epai ya biso bacongolais mutu soki abeli c'est normal parce que ngai mpe papa Roger nakoki kobela bango koloba ete papa Roger aza na hôpital mais ezali insulte te ekomi soki balobi ete Tshisekedi ezalaki na hôpital bobo ekomi insulte depuis quand boyebisa biso depuis quand soki balobi ke mutu aza na hôpital po ete aki obela ake komona mungaka ekomi insulte depuis quand bino bolingi kozwa bato neti banani bozali kolinga kozwa bato neti bazoba bandeko bamakambo ozosala ezali ya lokuta na lokuta et puis ndeko moko aye koloba lisusu ke no bino mpe bozali bato ya lokuta bokosaki peuple nani Tshisekedi asali mpiaka na Kisangani me ndeko tokoyebisa yo il faut olandaka bainformation na biso malamu tolobaki boye UDPS esali mpiaka na Kisangani mais yebisa biso mukolo nini biso tolobi ete Tshisekedi azalaki na Kisangani ube Tshisekedi a marché na bato tolobi UDPS esali mpiaka basali ba programme na bango ba marche na bango na kati ya Kisangani esali mpiaka wana tolobaki yango
mais koloba ete Tshisekedi azali bien na kisangani bien place boy jamais te lobaki yango même makamuli ya ba trouble na bango ebimaki jamais te lobi ete ou bien o Tshisekedi azalaki place trouble ebimaki bien te lobi bato yi place basali trouble na bato boy te lobaki jamais comme Tshisekedi lokola azali kaka moto ya système ya kofietama ya kobombana abombani bisusu bino pour la deuxième fois en Afrique du Sud bino moko bokomi koluka président Zawapi na ba aventure ya boy kaka ndenge bokosaka kaka après soba bimisima le bobandi kokosa na salaki boyo mais bande ko nazali ko yebisa bino bozela avion na tolobi te lelo bokanga data lelo mais avion na oya lobi o bakoya nango na Congo bozela yango kaka ndenge tolobaka ete bokomona kimona meso yango tolobi ete akoti déjà na kati ya nzungu ya ba mensonge bokomona ete mokolo wane kozala soni na banzi ndenge kaka bakosaka bakokosa lisusu ke autour de contrôle ya Congo nde mtu bapekisi bango bata RVA nde bapekisi ndenge ezali wana bata RVA kutu bakamwe balobi mokolo nini avion Tshisekedi ezalaki na espace elingi ekita na mabele ya bakoko ke biso toboyi oyebi yango na Tshisekedi il faut se respectaka Tshisekedi aza kokwesa médaille na ye sans ke amiyeba yango wana bandeko babolingo toye koloba lisusu mpona makambo ya ngwanda le terminator tala ndenge azali kokosa na makambo oyo ya Hippolyte Kanambe bomoni sikoyo bino moko moto oyo bango balobaki Hippolyte Kanambe oyo batiaki bafoto nde na bainternet baza kosala bapub na bango oyo tala tata na Joseph Kabila ye tata bandeko boyokaka ta mpe mwa soni tala sikoyo ye moko intéressé moto bakosaki makambo malgré sa kufa na ye mais ye moko na batango wana bafilme ezalaki baarchive eyalaki bango bayebaki te aye koloba kombo na ye vrai kombo na ye Kasongo Martin azalaka ex-colonel pe ex-ministre de l'information. Alors boyebisa biso bino bato bozoloba ete boza mayele mingi koleka bino bato bofingaka ngai papa Roger pe mama Rosalie bolobi ke toza bazoba mais bino bato bozali mayele boyebisa biso baza kokosa bino na babiloko ya pamba boy omoni te ke na ba opposant congolais ngo bamoni te bino nde boza ba bête parce que moto lokola ngwanda yebete akoki ko approcher biso te pas éviter soki approcher biso to koyeba kazali moto ya lokuta yango wana ya ko utiliser ba message pour na koloba ete bolanda bato wana te bato lokuta yango ete lokola moni bino bozali ba faible azali kokosa ko sabino tala lelo bobimi bangoto bobo bobimi bangoto bobo bino bato bokanga ke tata na Hippolyte tata na président Joseph Kabila yeyo Hippolyte Kanambe ozwi ba photo boza kutu ko loba lelo bobimi banani bobimi ba comédien ba aventurier alors que tala motongo asi akufa na ye kala Martin Kasongo mais ba archive lelo elobi apesi kombo na ye alors toloba sikoyo nini toloba ke bolingi boloba sikoyo ke mutu wana Martin Kasongo ngo kombo ezalaki nde Hippolyte Kanambe ale alamukaki na cimetière na ye aye Kabila corrompre ye po ete a changer kombo aloba kombo mosusu po bino boza capable boko koloba yango mais bilili yango wana bino boza capable boloba yango po lokuta na bino eza ko dépasser ba limite mosusu ekoki ko dépasser te ezali pasi na bino pe mawa mais boyebaka ete bokokende mosika te na balokuta boye ata Tshisekedi ndenge aza wana bokokama mokolo ete Joseph Kabila aleki lobi bomoni ete boyoki omwana na ye na kati ya gouvernement ya Joseph Kabila ou bien ye moko basi bapesaki poste ya ministre avant de kofieta kaka Tshisekedi aza mutu te bozela akobeta bino lisusu mbata ya misu bino boyebaki ete un jour akosutukisa bino ayambela bino kengo na kati ya Belgique kengo bino bolobaki ete soki tozwi ye tokopanza ye na maboko tokozongisa bango na Rwanda kengo azali mutu ya kolia na minu mpona nini boliaki ye na minu te po ete Tshisekedi alakisi bino ete bozali kaka bato moko boyebi teke Tshisekedi mpe afingaka bino indirectement Tshisekedi afingaka bino kaka na baacte mais boyebaka te mais il faut zala mutu ya mayele po comprendre mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba na tango oyo bandeko ndeko moko abengaki biso pe na mboka Suède ndeko wana amekaki ko éclaircir moke na oyo etalaki identité ya Joseph Kabila Kabange
na oyo ndenge bato mosusu babandaki koloba ete kombo ya Joseph Kabila ndenge ezali wana ezali ndenge bato babandaki ko expliquer mendeko wana aye ko limbola yango malamu ngai na koyebisa bino te bandeko ebongi malamu bino moko boyoka po ete soki ngai na lobi yango mama Rosalie bokoloba ete po bango baliaka mbongo ya Joseph Kabila po bango baliaka mbongo ya PPRD on dirait moto asi amona mbongo ya PPRD to ya Joseph Kabila eye ekwei na maboko na biso tolie yango kaka na babilobela bino bozalaka na yango tosi toyeba ete bozali bato balandaka te pe bato ebele basi comprendre bino bozali na babilobela ebele me suka na yango eloko ya malunga te bokolanda ndeko wana na kati ya mboka Suède abengaki pe atiki message na ye pe tokotia message wana bolanda ndenge nini azali ko expliquer kombo ya Joseph Kabila pe azali ko limbola ke eloko bo ezali elingi koloba lipasa ndenge na bakongo balobaka bokoyoka ndenge nini azali kolimbola yango po ete bato mosusu tango bango balobaka makambo liboso ya bakamera bagangaka kaka lokola bachaku mais sa meme bamituna tango nazali koganga likambo liboso ya kamera eske nayebi signification yango nayebi tina na yango ezali kaka bango kaka soki azwi likambo na nzela alokoti ye pa ye kaka bandi koganga yango na omoni ete bazali bato oyo bakosala pe eloko moko na Congo te po ete bazali na ignorance moko ya kosakana te na yango na tango na kosenga na papa Botamba tiela biso message oyo ya ndeko oyo atikelaki biso abengaki ya parti ya Suède s'il vous plaît. Oui, papa na mama Rosalie, to sepeli mingi po biso tolandaka bino awa na Suède. Ozali, bato ozali kosoutenir bino, to sepelaka na baemission na bino nyonso biso toza awa na Suède, to sepeli na bino. Yango na tolingai to contribue muke oyo etali papa Joseph Kabila na identité na ye. Tolinga tolobaka biso toza bato ya Katanga, tolinga toloba kombo na yo ya Kabange eza nde lipasa. Aza pe na lipasa ya mwasi Kabange eza ndenge bakombo bazalaka na batimba na banzunzi ndenge wana alors yango wana bato mosusu bayebaka ta te biso toza balobaka te lokola Joseph nga aza moto ya Manono ye aza moto ya Nkoro donc balobaka te mpenza oyo ya Katanga yango wana tolingi toloba ere moko moye bo explike ezalaka mingi te Kabange elingi nde koloba eza lipasa na kilobakati eza lipasa lokola nzunzi na batimba zoki batimba ndenge bakongo balobaka wana alo yango wana biso tolingaki kaka tokontribue ete Nzambe apambola bino na misala bozali kosala bato oyo baza na miso te baoyo na matoi te balingi kokomprendre te etali bango biso tokoganye na le rais epe bino kolo apambola bino na misala bokoba kokende liboso Nzambe akopambola biso na bino nyonso poto mboka na biso ekende liboso tozali kotombola yango ekende liboso mingi mama ekipe bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona pe bouti koyoka ndenge nini ndeko oyo ya Suède auti kolimbola malamu bakommentaire mingi kutu ya kosala ezali te pe boyoki bino moko kasi mpona koyebisa na bandeko oyo bagangaka lokola bachaku oyo soki bakomi liboso ya kamera oyo balobaka ete 5 chantier kutu eloko moko te ya basali nini me bandeko tango bino bolobaka bongo botala esika touti botala esika batikaki mboka na biso donc mpona bino tango bolobaka ete boulevard ndenge ezali wana boulevard Joseph Kabila asali eloko te po ete akutaki boulevard akutaki donc koloba ete boza koyebisa biso soki bino nde moto bozwaki mboka eke Joseph Kabila te moto azwaki mboka bino nde moto bozwaki yango donc mpona bino bolingaki boloba ete boulevard ezalaka na yango deja tokorehabilite yango te po ete ezalaka deja etikala kaka nde donc bolingaki boya kaka na esprit ya destruction po ete moto alingi mboka koloba ete oui ya solo mpenza malgré boulevard ezalaki mais asali quand même babongisi bolobaki ete boulevard yango ndenge nini boulevard mobimba 4 bande 8 bande mobimba bato batambolaka bakatisaka sans fait lelo bakomi kotia bafe bokomi susu oyo bafe yango te mais finalement bino bolingi nini bino bokanisi bino nde bozali baspécialiste soki bokomi na Congo nde bokosala makambo ya minene koleka botika kozwa bato lokola bazoba eloko
bazali kosala bino boye motema mabe motema mpasi po ete boza kolinga nde po ete bokende na Congo bokende koyiba lisusu malamu po ete makambo Joseph Kabila asali vomi tondima Joseph Kabila ke tondima bino bato boza koya na bamaloba ebele lokuta kaka bandeko tokondima meme ata baChisekedi yango ndenge nini oyo ezomona na balokuta boye na ye moko Tshisekedi aza kokosa balokuta eza komonana olieteka balokuta ngo ezala terke oyo bato balobi ete oyo Tshisekedi alobaki bome wana ya te wana mpenza liboso ya bakamera ye moko Tshisekedi en personne aza koloba makambo susu oyo eza komonana lokuta mpe bandeko makambo oyo ya avion yango na toyebisaki bino bandeko bokeba na Mubake oyo ya moto ya etato ya IDPS azali likro escroc aventurier Mubake boyebi lisusu Mubake wana ndenge azalaki na plateau ya Mese Wechi ndenge alobaki ete oyo Tshisekedi soki akomi na Congo akopesa badiaspora chaque diaspora parti ya mabele atonga eloko elingi mpe bato bakozwa bacontener bakotondisa bacontener 3 contener okende yango na Congo douane eza te boyokaki bapromese oyo bino bomonaka bapromese moko ezalaka kaka ya bandoto ya baba tala kaka ye lisusu Mubake wana nde moto akendeki kobimisa mopepe alobi nini ke Tshisekedi na avion na ye azwi avion na ye na bato na ye balingi bakende na Congo baboyi ye akita bandeko kaka nani Mubake soki bolobi botanga yango bomona Mubake moto abimisaki mopepe wana mpo bomona lokuta oyo tata oyo moto ya Kivu azali na yango mpo bomona ete bato soki bazwi mboka ndenge nini lokuta oyo bazali na yango bakomema biso kaka na destruction lokuta ya boye tozali biso na besoin ya lokuta te na moma oyo tozali na besoin ya mboka na biso etongama ekende liboso ntango bino bokritikaka misala ya 5 chantier mais ntango tozali kotala kote oyo nyonso to esika Joseph Kabila azali korehabilite botikaki yango na ndenge ya beta moko bandeko ata kutu bangulu bakoki kotika bango na eta wana te mpona kolakisa mitema mabe lelo ezali kokamwisa okomona bato mosusu bazali koloba liboso ya bakamera bazali kotalisa bamakambo mais soki otali batata na bango nde moto bakambaki mboka pendant deuxième république mais baconseil oyo lelo bakomi kopesa na bato liboso ya bakamera mpona koloba mpona Congo Joseph Kabila boye atala mboka na biso boye lelo ntango bango bazali koloba mpona nini baconseil wana bapesaki na batata na bango te donc bazelaki kaka ntango mokolo Joseph Kabila koya abandi kosala baevre na ye nde bango baye kobima lokola baalbitre mpona kobanda kojuge te boye te il faut kosala boye il faut kosala boye te mais mpona nini na 32 oyo bino bokambaka mboka boyebisaka na batata na bino te tata yebisa na Mobutu omoni place oyo ezokosenga boye eza kosenga mpona nini bosalaki yango te mpona kolakisa ete bozali bahypocrite boyebi ntango bino bokanisaka ete bozali liboso bozala kopesa baexpose boza koloba ete toconvaincre bato biso tosekaka bino na ndenge ya kosakana te tosekaka tolobi tala baoyo kozanga bokonzi lelo bakomi baconseiller kolakisa ndenge nini bato bakoki kosala mpona Congo mais ndenge ezali wana lelo soki bato bakomi bilobela ezali baevre ya Joseph Kabila nde moto ekomisi bato bilobela bandeko lelo bato mosusu bazali koloba ete Joseph Kabila eloko nini asali me bandeko tobituna na pomba indombe bino moko boyebi ete camion ezalaki soki ekomi wana barke boya ememi bacamion mpe katisi yango na ngambo atongi pont oyo kutu bato ya deuxième république babande kokoka kotonga te mpo wana lelo ezali ete soki olongwe na motuka na yo okokota ti okebaki kuti pepele eza lisusu to okomi na mai ndombo otelemi onzela barke ye ekatisa yo asali bamakambo ndenge na ndenge afungoli banzela esika banzela ezalaka te bino moko bomoni ntango akendeki meme na kabeyaka mwanga ake kokuta catastrophe na mboka ya Tshisekedi wana nyonso to eza nini ezali soni moto ezali kosala bango yango na bakomi nde bilobela mais Joseph Kabila azali se ya Nzambe ndenge tozali koyebisa bango ndenge bango bazali koloba ete après les 6 bakomona esika bino bozali se préparer bamakambo na molili bokanisa te ke armée congolaise mpe ezali ya kolala ndenge bozali kose préparer na molili mpe kuna na Congo bapréparation ezali ya makasi mais oyo akoya akokutana na yango toyebisi bino deja ezala Tshisekedi
Tshisekedi ezala ngwanda na baplan nyonso bakoya mpo bakota yango na Congo bakokutana na yango wana bayebengaka yango biloko ya moto tokoningisa bango mpenza biloko ya moto na banzi oyo Jean-Pierre Bemba ezalaki mike bandeko bakoya mpenza ko ndenge bakokimela bandeko bokomona yango neti liseki mpo mbala tokopelisa mpenza moto na ndenge ya kosakana te mpo toyei komona ete liseki eleki donc Congo wana bozali kolinga kaka biso bapeple tomonaka pasi tonyokolomaka alors que bino bato oyo bozali komibenga baopposant congolais bozali kosenrichir na bana na bino bandeko ntango bino bozali komona ete bapeple bazali komona pasi ntango bazali kobimisa bana ya bato mosusu bazali kokende kobeta bango masasi bozali komona nde Tshisekedi bazali koprotege bana na ye mokolo nini boso bomoni mwana ya Tshisekedi abimi yo tokende komarche mpo ete papa atindi biso mokolo nini bango basalaka kaka soki papa na bango azali kosala bavoyage na bambongo oyo badiaspora congolaise baza kotia ya mabonze komi ya bango ya kosomba batike kotambola na yango partout bino mpe sanke bomiyeba boza kofaire plaisir na bato moko oke bato wana balingi kutu mboka te yango wana tolobi ete bandeko il faut kozala mayele mais boyebaka ete vérité ya radio Zoomel 1000 ekokangola makambo ebele mpe ekobouleverse ekodeséquilibre baplan nyonso tu ya mabe oyo bato bazali kosala ndeko yebaka yango ete radio Zoomel 1000 ezali awa toyebi ete bozali ebele oyo bino nyonso bozali koloba kaka makambo pour opposition bozali kaka koloba makambo contre Joseph Kabila mais biso tozali biso moko mais topromettre bino tokolonga bino parce que bokomi déjà kosala bapipi koyebisa bato bolandaka radio wana te ondeko yokanisi ete yo koki kokoma conseiller ya bacongolais na poto yokanisi congolais azali zoba soki ye moko ayebi ete eloko wana ezali malamu te mpo atika kolanda yango mais bokomi sikoyo bato koyebisa bato bolandaka radio wana te bato ya lokuta bani te bandeko omoni mpesi kobanga na bino ezali komonisama mais boyebaka ete radio Zoomel 1000 tokotia bino contre mie ya makwanza mpe tokonguruta bino bien bolinga te mais boyebaka ete baplan nyonso tu bozali kosala ezala baprojet nyonso bozali kosala kote ya este mpo makambo mosusu moyen ya koloba yango ezali te boyebaka ete gouvernement congolais bazali déjà au courant mais oyo ndenge balobaka mokolo kaka bokomona mpe ndenge moto ekopela bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini